Voilà bandeko balandi ilanda filme na biso na bandimbola avec Didier Parfait toujours bandeko lisolo moko balobi stingy millionnaire balobi millionnaire moko ya kikokoto hey mopa onde maboko makasi. Voilà bato oyo balinga kokufa malamu mbongo etikala makufa kaka ndengwana mbongo etikala na sima mokolo moko tolanda lisolo ezalaka epai vient na biso balobi moto yango baloba ye wana millionnaire vieux Romanos. Ah petit nanga boni bien nalina katsa suki nanga combien après ça wana te vient nanga et 5 dollars 5 dollars ah di ndena telemi boy ah makamangeza ya solo ah mais papa osolo banini wana kokata suki eza lokola kaka na kati 2 dollars mandefu 1 dollar soin wana 1 dollar comprendre. Mais quoi faire à Katanga na balabala kuna akatanga na 1 dollar et demi yo oyebala moko boy biso ba association na biso to sanganaka toyokani prix moko yano moni wana ya wana isaka ngate partout kokende ba quoi faire nyonso toyokani to sala na prix moko nga siko na balokata na prix oyo mais siko na osala ndenge nini mais non siko soki koli susu nazonga susu na 5 dollars bakaki lebele olobi kokata suki 2 dollars. Bon ça va. Bon, kata kasi ata mandefa pamba. Na kata kama mandefa pamba. Comment ça? Mais on a futanga siko na prix ya mandefu. Ah, mais lobi ndenge moko kate o seli na mandefu. Yango ko sala na niniti. Na suki. Te yango te papa. Mandefu bakata na prix mususu. Suki na moto bakata na prix mususu. Et bon différence za wapi? Biso bo bani mangambango wapi? Biso to bano kata suki lelo. Mandefu na suki bo kabulaka. Ah. Yoka ngai nalobi mboko za facile te eza pasi katanga suki ko leki na ngai po to yoka na kaka comme ça na zaka na 1 demi papa pona lelo na okato na 1 dollar et demi parce que ebiteke ba prix changer même bala sima soko ye 5 dollars pona okata suki nyos ah kasi ko peti na ngai sola kana ba vie na yo mbongo za suka te eloko yo bandi lelo peti biso to kotombola yo c'est la relation ko peti nanga zanga mbongo na mokili mais ça na batu mwana nanga baloba ngo yoka kate ozo sa musala zape na batu lokola babiso relation botaka ekolisaka musala yoka matolo ebele Romanos ayaka kaka na matolo akokatisa suki akokita na comprendre ba jeune ye pa bani pe okatisa suki lelo te est-ce que ayeba après ya suki te banda kokatisa suki na fina ye kaka lelo azo comprendre te que prix mati lisolo bandi millionnaire ango wapi yeyo vieux Romanos abandi déjà na quoi faire lisolo ya Coca-Cola voilà yepe quoi faire lobby tika kaka mbala sima awo comprendre baje futa na talo oyo biso to bambi yango bandeko na mokili oyo bato bakanisaka kobomba mbongo ebele nde yango likambo yela na mokili bato baza kolela nzinga akokipe te famille ezolela akopesa te kutu batravailleur na ye moko balela akangi elongi malamu mbongo ebota ngomba evanda atalaka ngo mikolo nyonso abimi pe bogar na mbongo Coca-Cola ndeko mobali yebela kitoko yango nzoka ya Coca-Cola tozo zelemba la sima aya susu Romanos abimi na ye abandi mokolo na bopeto voilà to mona toujours na makolo économie eleka po baboye bapesa bango bakomba oyoka kaka vieux muzombo atelemisi wewa okay wapi wewa okay wapi bon est-ce que oleka na nzela ya bongolo awa bongolo ena oleka nzela wana bon combien kasi pesa ka 200 naira yo wewa umatisi yango ndenge nini moi distance muke boy viens nango so calculateur oyebi carburant ndenge mati boy ko biso pe wewa mbala ma photo matsato bon ça va naza 50 naira papa na ngai ozo comprendre te conjoncture eza 200 naira to futsaka 200 naira na distance wana bona sa nini ko papa na ngai 200 naira petit na ngai boso ebela mboko malamu te abakisi lisusu lisolo epa ya wewa amata wewa ya Coca-Cola mbano bandeko nazobanga baloba vieux muzombo économie eleka
tina wewa lisolo molai kauki na moi kaka likolo ya desanera olingolo bakoyebi vie na biso wana papa wana na yebi ye o akotaki awa aza na bandako 40 maison na kati ya mboko oyo oyebi ti aza wana kwa koti awa nayebeka ke non mutu ya mbongo malinga kolia mbongo na ye te amesana kokakola muzombo na ekonomi eleka ye oyebi afanda kaka na mwa ndako ne kaka na baconstruction nyonso wana mais faut voir awuti awa alobi ke na kati suki na mandefu oli afutisanga na afutie $5 afutinga $1 na ndambo tala makambo ne yango wana moninga nazoyebisa yo kolanda ye te aza mutu ya mbongo so otali bandako aza nango na kati ya mboko kofongola monoko nzoka bato ngo bazalaka boye vraiment alingi kolia mbongo na ye te alingi banani bali yango akufa nano mbano webike masolo deje betami do bato bayebi elongi yango bazali hey balobi mopao alingaka kaka makolo alobi motuka bakaka mopao akufaka nzala na moi akaukaka na sia moi ligne 11 yango kaka betaka mikolo nyonso Romanus ake wapi bandeko bana bimaki betongo destination so ebana te yo kaka likili eleka tala sima tala liboso abimisa mbongo na taxi po makolo pe koki kolemba tala ka distance amoni susu wewa baloba sola bien oui papa ngo ke wapi bon kisaka ka liboso awe naza musika te awa combien 150 bon ça musika te oui musika te yo ça combien naza 60 naira vie kufelite vie yaka kufelite petit nango ebo solola ba petit compréhension boza muke ba misusu bafa na ba wewa na bango abeti calcul 150 naira te malama beta 60 oye kotikala wana likolo akobimela ngo lobi na tongo ye wana kei vie muzombo calcul eleka petit mais onini go o machine fufuto nini papa na ngai esingali ko eke na ku petit na ngaso bono kozwa 50 na koso te papa na ngai ezaka un coup une flamme tala tindeka ka mukia o mona ka ndenge ikopela epela ka na ku wewa akitisi client atia poids mais soka kakola za na raison awa tomoni bana na ye aza na famille penza wana bana na ndako bavandi na bango lisolo ebandi batala pe mama koti mama Felicia mama oye mama zongi tika mukolango pasi lelo nayoki na nzala yango nani bolambi te kutolamba biloko ni bolambi te poani eboso tuna bilei penza yo mama obosani nini susu mama obosani mobali na yo akanga maboko flambeau kikokoto kaka ye ndenga mesana abandeli susu oyebike papa pesi biso 800 naira ata yo moko calculer na wenzeni okosala combien pesi alingisi kotolamba nini na 800 naira mbano mobali nzambe na bala moto nga yebi kalikili alobi 800 naira ekoki mpo na wenze tolambi pe supu ye pa ye na poko ekolia ndenge papa alobi ekoka alobi oto esunga biso to gerango loka tokoki ko gerango te totiki na biso tete boloba boye te non makambo za na sens te boni boloba nini ke non te onga nazosambela papa matisa mbonga kolia ekoma ta 2000 te me ekoma 10000 ole ekoma 10000 akiti na 800 naira nazo comprendre te oyo nzambe likama te calcule mabe likambo te lokola bokoki te kosala wenze tokoti jeune prière biso nyonso jeune prière mama nga okokana nga te sikoyo natula nano wapi 800 naira ngo eza pa na ngai malamu tokosalela yango tosomba malewa malewa pete esimba te tosomba ka tige tosomba nini evida te likambo ya te tokozwa kaka
tokomelise maya malili aya kokuta mbongo na ye soki azongi atuna ngai Felicia nakopesa réponse akoyeba ngati soki azonga tuniao boniko bandeko nsoki azaka rythme mikolo nyonso na bana bayebi atiki wisaner azozela soso na pokwa azelengo mpe na ndunda pembeni fufu pa munene po fi azalaka ndenge wana webike na ntango oyo fie na biso ligne 11 amati wewa olepa mata wewa koma wewa mpani vie na biso ekonomi ti wapi andima nyokoma azika moi azela ntango eleka wewa tie bonga bon vie olobi oza sir kembalo ekopela ekopela mbala moko na kumoko vie yebela tindika kumoko kaka webike vie pe na beta 2 heures du temps badepane nano wewa abandi mpe kotindika mwaka na suka ono peti na nga zoka 40 peti na nga otindika su te ozofuta nga 50 naira ndenge notindikaka yo vie tala na minute oko na bongisi deja soko tindiki kaka mbala moko epeli nango me nalobi oyo eza machine na foto nini oyo te vie na nga kuma o kaka 1 heure du temps yango nazopusa nazotindika ezopela te nabondeli yo vie pardon tindikaka kumoko voilà Romanus a dépanné wewa atie poids epelite vie na biso mbala ochange kaka bakalkile Romanus olikam nini osa nini awa ndenge moninga awa nayebisi mwana mobali wa memanga na ndako 1 heure du temps yango nazotindika kaka wewa vraiment ozokamusa ngai yo mpenza na niveau na yo oza komi yokisa soni vraiment boye millionnaire mvwama mopao ozotindika wewa na niveau na yo vraiment Romanus ata yo moko tofinga mabiso batambongo kende kosomba voiture oza na combien na banque ebele bon nayebi nga bona yebi bon ça va même palin kumbanga ebongo na ngaka vie bongo na yo vie ebongo tikenga ka ndengo no osundoli oza mutu munene petit na ngai obiga apona sana tango swana te tala oloba o no vie wana Romanus asa faux vie tikana peso ka geloko zosenga akitisi vie opesinga ka fenera yebela petit na ngai pema na nga na tindikeli bo motoki na nga na tindikeli ya pamba vie ekufeli te vie moko msuto okuta na jipe kokufa yo na tango wana nga na koleka ka pembeni na wewa bandeko nakanisaki mutu soki azovivre akozala na esengo kolia mbongo na ye banani oyo balukaka babonga mbongo esilaka te kelere moninga na ye amemi ye alobi Frank ozo comprendre te oza homme d'affaires lokola ngai eza facile te kokanga bambongo na mokili oyo nakosela bambongo wana te ozoloba nasombi kaka voiture 1,500,000 naira ekei voiture moko lobi mpe ekufi yoka ngai moninga tala soki moto mosusu asombi na ye okosepela komata na motuka yango bien sûr nakomata ko eboso abengi nga na mata na koboya na mata te poani tala yo memanga na ndako comme ça nakene kofongolela yo ata 20 nini na ndako ezali to baye donc lingolo bakesi toke ndako okopesa ngai molangi ya champagne okomela ko moto nango change te zalo na lobana likambo ndenge ezali nalobelaki oboye kuno vandaka etage ya likolo na okomatamata te nalobi so ndako yango esili nango kite na se premier niveau biso tomona kombangu toye tomonani moninga na ngai keba ozangi sagesse ozolobeza sagesse ya mboka soki oza na ndako etage premier niveau efutaka mokie deuxième niveau efutaka ebele troisième efutaka ebele ozokomprendre te ezala na sagesse soki babandi baye kulu na soki akoti na se akobanda osala epanga kuna ata mati na deuxième alembi amati na troisième niveau alembi azongi ndako sécurité na ngai yango wana moninga tika nazongi so na ndako pardon tikobetela masolo wana Merci. Oyoki nde nalobi te donc eza raison sécurité nde navandaka na likolo étage napesi balocataire place na se bango bavanda kuna
On bandeko calcule tina sécurité na ye. Alobi malamu bambongo wana bato bakota lokole sala cher. Premier niveau, deuxième, troisième, gana quatrième. Ye wana zongi na ndako. Ah, bonsoir, bonsoir papa. Hey. Bon maman na yo. Mama Mama papa zongi. Bon ndeko na mo seza wapi? Ah, auto bimaka siko yawa. Abimisu kotala mwana mobali wana parese wana. Dala nazo peksa zo kangate. Dala, kena lukulanga mai romela. Aba ordre bandi. Oh Romanus, chéri à moto. Oh, na ye awa retard webi po nini? Ah, webi na baye mutawewa lelo. Moi distance mokie kaka. Fale na koma nanga kala. Zo wewa boye. Oh desanera. Oh, ah, na boyi nanga na lobi. Atika. E bongo siko na sani. Na bete na makolote na desanera na mata wewa. Pesa bile inalia. Olambi bile ite. Oh, papa yo Romanus. Oye, ozozela ngana peso bilei. O pesi kombe wisanera awa na tongo. Papa moi na yo yangoyo. Felicia. Olobi nini? Wisanera eza pamba? Na kosa yote pona kosala wisanera ifonga na toka. Oyebi nena sala mbongo. Nina ngo sala ka posala po ya na mbongo awo. Eloko nina ngo kaso sala mbongo. Osala mbongo ndenge nini? Romanus. Na bande ko yebisa yo. 2000 pesa ngai pona kolamba na ndako mobimba oyo ekokaka te. Olomatisa okitisa ko susu na wisanera. Oyebisi koyo ekosomba nini? Ata tomate na pilipili ekoka te. Olingo ya awa siko to peso bile ya biloga wolia. Felicia. Koloba nga teke no olambi te ti na ndako oyo. Ngana ye eloko zate pona wisanera. Oza mwasi te. Yo mwasi azapela bambongo na mafia. Ah. Romanus combien fana lobela yo? Sela nga calcul o na ko sala batu bali na ndako. O sela nga ba calcula kaka na mutu ko swa. Yo yebinzela wenzete papa, batikelo wisanera kende wenze ko swa mutu te. Papa, maman ça a raison. Wisanera vraiment ndako mobimba tolia. Ah wena mbongo malewa. Hein? Donc sikoyo na zongi na kuti batu balambi te. Siko na sani. Bon ça va. Pesa nga wisanera ngo comme ça. Na kota wenze. Soki na zongi na ndako yo. Bokolia batu so bakotondawo. Pesa nga wisanera. Viens on peut des fois te mona paquet wenze. Bo ça ba jeter. Yo za mbala ndenge ni kikokoto boy. Hein? Yonde mutu. Fallait que tout le bakeno ezangi combien bakisa. Ah bon? Okasi nini keno? Okeka awa matungulu ezaka nango mo cher na seboy. Koto. Ah boni boyko, problème yate. Ça va. Zela. Okasi ko ko kolamba na wisanera, to tikelo mko msola mbao. Ça va likambote. Bande kotala sije. Ebotisi makelele. Ba revendiquer ba lobby to kosala grève. Mbongo kolia fo mbata na ndako oyo. Papa na ngai. Ozo ibisaka keno okolamba na wisanera. Yo banya mukoloni ni solamba na wisanera na ndako oyo. 2000 pamba eko kate. Na loba olobi omatisite. Aboni boyko. OK. Lisolo solo ba koto yo tolanda. Bana mibali bavandi bazo solola. Oh moto langa mikolo ba santé ozo banga pamba. Visa ka pepele. Mais ndeniko ebongo yo lobaki o vajeki na province epesi ndenge ni. Ah moto langa tika bagambo ne loko ya sute. Ezaka ndenge batu balobaka mesoko mikuna mambo mususwa. Na sideside na songa na mboka na shirika likamuleka to mekaka lezo. Pokuna eloko ya te. Na lobela kiyo zanu kaka na mboka to raisonner to sa nini to progresser ndenge nini. Ba mastami bale bako benda mwa kopo wana masolo pesa ngite bafinga pemboka epai mona mwasi moko akoti aye oh ange adorable chérie ah ozongala petit na ngai kongala boye vanda wana alors o moninga nanga ozo moto na betela ko masolo yeyo ozo oyo c'est ma reine la reine de Sabate mais reine Udoka. Ah, ok. Plaisir nanga komona yo na yo kali solo no bele penza. Ah, ya solo na. Masonyo yo kali ko nanga baloba keno na komi president mboka. Baloba ka bongo.
Bon, ça va, oui, bien, udoka oza kitoko makasi. Tala ndenge osali masala ngai, okontamine kitoko na yo. Sikoyo, natikaki boye te nazonga boye, masape na bien ba mitu donc. Oh, bon, ça va, namoni sikoyo, namoni sikoyo mutasala ke nazala. Ozoyeba te? Alors, excusez, hein? Est-ce que osana moninga te? So Nathalie azaka ba forme osanango. Ubete sana de côté par hasard saka boy. Oh, na bi malembe te yo linka utrishenga. Udoka pardon lobana nko. So sana mutu na ndako na bino azaka boy kaka. Na sa flatter c'est vrai. Na sana leki ya mwasi, leki nanga me bon, asa lokola ngate. Akitoko akitoko ko. Bon ça va beta lisolo kasi to sola. Na okanisa kasi likambote. Masolo bandi. Omela nini ko? Bande konsoka udoka oyo tozomona mwana mwasi, mwana ya millionnaire. Mwana ya vieux Romanus. Asalaka pena bajenda na ye. Bande kopona pale, viena bangwa kabana ete. Alo bateke no lokola vieso kabate, nazobika na bajenda. Ekomi na pokwa Romanus, so sengeli na lobelo vérité. Boyete, pardon. Romanus. Changer attitude na yo par rapport à famille yo. Tout ça parti na ya na vie na yo. Ndenge zo traiter biso za malamu te, c'est inacceptable. Et c'est ngolo changer. Ozo kate. E fiotoleli Felicia. Ah, dossier comme nini? Bino nyonso na ndako yo. Sikoyo, bokolala te. Bolie pete. Bolingi siko nini? Yo na bano basi. Boseli 800 naira na makambo na bino. Eboto sani. Eboto sani calcul neza wana. Yebisanga combien de fois na bondela wawa. Fongole nga ta mo faire na na coin. Na débrouiller malembe. Comme ça na assistaka yo oboyi. Sikoyo. Olingi nini? Na sa na compte na ngai pe compte na ngo fongola kate. Sikoyo nazobomba na ngai loko te. Sikoyo mbongo na zoka te. Na kosuka wapi? Romanus, soso comprendre ngai te. Et comme nini? Bon ça va ngani na sa responsable ndako yo. Lokole komi boy. Bino nyonso. Boko dépendre na 800 naira. Semaine mobimba 800 naira wana. Bongo ko boyoki ngai. Sikoyo. Nata siko siko bosa siko nini awa na lobi boy. Wone komi menace to nini? Ozo menace ngai Romanus. Tala. Na bosa kikutu. Ndako yo. Webi flat oyo. Appartement comme mokepo na biso. Tolongwa awa. Romanus, soni na yo pete vraiment. Tala moi na yo mobile vraiment. Moi na koli vraiment. Tala ye na shop ala la kaka wana. Ebona yo ka soni pani. Soni ni nango. Oh, lobako. Soki siko place ngo bien te pona ye aloba. Comme ça soka tanga silisi ake otonga ndako na ye moko, pardon. Tala, oh Felicia. Malembe pardon, nazoluka pongi na malembe. Kotumbula ngati. Bande ko vyango. Polo bimsa mbongo mona ngo lisumu. Mama loba atomboki. Obi master nazo zelati. Obi soki alobi ke non azana bandeko to azana ndeko amosika marque lokola ye. Obi ke non le lango fort. Uzo fomo na petiango. Petiango za elengi fort. Tala nande nazo lobako. Mais olela ye kaka, mais problème ezaka kaka. Obi kaka bana batambongo te. Po bimesa ye fozale. Na bien. Ozobosan. Tala tikela nga likambo wana. Elona lingo sala boy. Convaincre moi si na yo. Yebisa nse na yo abim sapele ki na yet. Ngapela bikat. Uzo. Tala, ça va. Udoka promettre olobana leki na ye. Bon, sûrement a memeloka ba suite bien. Mais uzo. Tala, ko décevoir mona batuteo. Kokosa kosa ete sima. Obi mwana mwasi oyo udoka osala boye pona ngai ye yo koloba te nde na sabo ekosi na koti mobimba. Tala yo tala namona ka peti yango namona kaka tala elobeli na le reste potikela ngai.
Mama zotala perike alobi oh kitoko makasi mais ça va et où tu y a kasi coach et on a memi pona yo comme ça hein changer à ta niveau te maman na tele gozola ta penza pardon na lingi na ko finga hotel n'est-ce pas bien tela mbongo te bombo ngo na kozwa wapi mbongo za pasi c'est ça le problème ce qui moi nga mwasi azaki apalinga ka pona mais problème eza wapi nena opesa mbongo papa na bango alinga kutu kosomba ta bambongo te kopesa bambongo te bana babongisa suki siko koza na mobali ya bwendenge ni vraiment mobali mbongo ebele boye yozo souffrir moninga nanga nakasaki apesa que moyen aussi na rapé ba na compte na ye ah bon nazala signataire na compte oui nazaka signataire na compte na ye mais atambala moko te na signataire chèque na mona ngutu ba chèque ngo na yebi pembola te na signé ata chèque moko te apesa ngelo ko te mobali nanga betela ngali solo makabesa maelobi entre ye na mutawewa omonia jara mutango tozolobela makoso misombela voiture a bien zotambola oyebi mutango tozolobela ye wana mobali akokoka kozwa soin na ye moko te ayoka souci na ye moko te yango nalobaka ko oyo penza aza vie muzombo bon omoni bato boye babenga bango penza bakikokoto asimba flambeau oyebi bakombo nyonso mokili babado bamba mobali mwasi pazo bamba kombo mususu oyebi nini tika ngo nanwa na kolakisa ye soki toyokani bongo na répondre yo o kitoko oyebi kefandi bien mama zelaka poko kozwa réponse awa na lisolongo un jeune homme est amoureux uzo banda kaka monaki udoka alobaki leki na yo azate moninga azate masolo pe pepele mbala moko bana basi baye bavandi ndenge nini ko nazanga bien merci uzo na posato leki na ngai amaka oyo uzo aza moninga Kenneth bonjour oleki na o leki na ngako oyebika kitoko makasi na yebiko mais permettre ngana lobaki aleki na kitoko abattre yo na ndenga mokete apile yo makasi te en tout cas ma chère sa créature mais si kona pesa bino ni bomela bon elokaka o simba bana basi o salaka bien na batango oyo bana basi oyo bana ba millionnaire ya bandi pesanga champagne kisango na mesa yango tomelaka na ndako champagne talaka mwana millionnaire olobi champagne bande komona mobali akatani asimbi touche akatani na champagne aloba bien po yeso bule kaka molanga premise to ya turbo to ya petite quartier nzokande babomi na champagne ozoluka bolingo mwana millionnaire mema pe kulusu na yo vie romano siye wana na mosala na ye aza na batravailleur asalaka mbongo ebele bayeba ye pe mosala ekendaka liboso papa bonjour ndeni bafaire bon bafaire tozotepatepa kaka examen esili papa mais obike mbala oyo examen ezalaki jete pasi cours ya comptabilité oyo pasi oyo mais na vie eloka facile ezalaka te batuni oyo nini kuna batuni nga papa ebongo sikoyo bandu kota makambo kotuna nga soki nini examen so nalobeli okoyeba ozo comprendre te nga bafaire na ngai yango na terrain ngai eza ya papier te ngai tozosalela yango sikoyo na terrain ilobelanga batuni question nini ok ça va tika nalobela yo batuni ngai alors la meilleure place oyo esengeli osala la transaction financière to osengeli osala ndenge nini na banque to oyebi na minute oyo papa na yo aza na bashop grave oyebi nde basalelaka bafaire na niveau na biso yebisa bango banque nyonso te bakotisaka na banki bon papa pesaka nano ta mbongo nasoba bilei ko ata malewa kende na ndako yo kende kuna komona eloko bazolamba kuna mpo na yo ntina okende restaurant eza te kende na ndako papa avant nakoma ndako nzala oyo ekoboma ngai yo mwana mobali oyo okomi ya ndenge nini na makasi kaka ti na makasi onakoma mpe ndako te papa mbano bandeko abeti calcule apesa mbongo malewa yango akolamukela lobi ti
libote evandi nayebi ke bino nyonso awa si bolembi ndako oyo olobi yango malamu moninga na nga moko boye aza na ba problème oyebi ka nde ekomaka na bafere ase desida teka lopango na ye mpe na sombi yango ka Romanos tala tika baje wana ko yo lobaka ndenge wana tala loba makambo bien to yoka yoke mbala moko zo engagement osomba lopango na sombi lopango moninga wana ya solo papa osombi yango na sombi yango ko Romanos kaka yo osombi lopango mosusu bande ko so totangi ba mapango ekomi ata 25 mapango ekomi ebele mais ye moko tala kikokoto olingo bakeno tozokanga awa na sika oyo tozokenda ndako ya sika oui makamba kitoko obia nami biloko nyonso na kati tili na sombi yango tokende kutango kuna siko toke mukoni na ndako ya sika ko papa kala mingi te nozola no mama na bilo liboso akende totali biso mbale to confirmer ebon kasi bon siko mutango suka wapi kwa ateki lopango pani po mezaki nonga na sombi lopango ye aluka makamba zoluka alors sikoyo to banda ko vivre lokola la famille riche penza ya butambongo alors papa sikoyo nalingaki na yeba ndeni kasi lokolo sombi lopango za pe na voiture papa oyebia eza déjà na kati ya ba projet okoyeba bokomona boko vivre oyo pe na bino alors motuka ngo ezala na kati ya liste na yo nanu kute koti te na bon nanu koti na programme na calcul te na banki safa na changer kombo oza sur Romanus te okoma Roman ba projet voilà bango nyonso bayoki ye ntango bayoki ye basepeli bayambi sango tozokenda ndako ya sika udoka mama amaka nazolobela bino bozoyoka ngai papa na bino sengeli lelo alia penza supu ya mbongi alingaka lelo fo alia yango penza donc supu penza ezala ya kokoka aleboki ebongisa mesa bandeko sangwa bien lelo kolesa papa supu bon balingaka boyende Romanos nalobela yo yango tikana lukupe oyo kolata yango libanda te tozokende ezo simba ote mutu munene lokola yo mutambongo boy webi komena sombaki na Chine manfu osomba ngo komena Chine etalinga te eloko c'est important personnalité na yo bosana personnalité na mutu ezalaka te soka zangi mbongo oyoki ngai bongo idango wapi mutalati ne bien abimi poche na eloko ezate motongo siko aza eloko te nebi po nozo continuer kosala boye ozosala boye parce que olata cher te oboso nazo bina ndenge nini nalinga ndenge wana te ngalinga bongo te esi comme ça fingisa famille mobimba tokipaka te tango bimbaka olata ka ndenge wana eza eloko mo pe awa nalinga na lakisa yo ça va lakisa ngai yoka prise ba mama abimsaka ke logo moko boye po aibike chéri na kosombela ye wana bandi kofongola saison ya basuki yango oyo mikolo oyo kabelo kaka bon omoni sikoyo yango efo natia na motu yango oyo ya nakokangisa soki mikolo oyo mais yo talaka simbango mikolo oyo kalite mena ya suki yango wana mwasi nyonso azotia na motu ezosimba nalingi kasi omoni nazoki opa niese na niongo nabika ke non bon na pesi bongo te comprendre ngai combien kasi $20 bongo to boma kaka pona $20 tala zela mbalo oyo nayebi ke eza obi makambo oyo ko bongisa suki bato balula yo bamona valeur na ngai mobali na yo azali asalaka mbongo na ye ezali bongo boni kaka suki ekendo kato carrière boy abandi kotanga yepe mwasi yoka kosepela azwi mbongo apesi suspense Romanus ozopesanga combien kasi olobi $20 boni boyeko nalobi mbongo eza na valeur ya $20 yango ozopesa ngai 20 francs to $20
Ah, olobi ni keno. Oh, olingo somba TV oh, olingo somba nini? Oh, olingo ba nini wala ko lezo explique bien keno. Soki ngo za $20. Mozo pesa ka le valeur soki ya 20 francs. Oh, ozo comprendre ngate 20 fois $20. Millionnaire abimisi machine na yebaki. Ah, azo calculer mbongo asima ko tia na ndako akobetisa ndako. Abeti machine. Mais mbongo soki na lobi na beta ngo kaka sac ya ciment divisé par combien? Sac ya ciment mikolo eza na $8. Na kotonga ndako. Olobi nyonso na kana mutuna yo. Felicia, zeno na tuna yo. Est-ce que okoki vraiment koyeba valeur ya sac ya ciment na minute oyo? Et bon siko sac ya ciment salini. Siko mutu oyo azo tia suki na mutu. Ameminga bwa ciment. Nzambe. Tala songo za posa kopesa ngate lobala nko a. Nazo banoki na charger suki ozo manga bakakile belebele. Yoka. Na lobia na kombo na nzambe na yebiso pardon. Tala. Tika na lakisa oka ndako sika tozokende pardon. Tika no makambo wana. Ah bon? Kalikela ngo kominini. Otiki suki na ngai. Romanus. Ah tala kosanga boetego. Oh. Romanus na sepelite o. Tela na lobia sozo sombisa nga basima pona na kalikela suki na ngai tokoyoka na te o. Nanzuluka. Balo bage mombala ngombongo ebele mo sanzuluka ka. Romanus. Mama na lobi toke mona ndako tozwi. Ndako tosombi toke iko. Bandeko balobi mopao ya kikokoto. Vie muzombo vie Romanus. Makambo zosenza malamu te. Ezaka bongo te. Mbongo nazo senga yo pona suki kaka zoboya. Na lobi calcul na ngai zela nanu naso basima. Soki obi ben moko kaka camion zelo yebi combien? Oh, oza mte mabe oyi. Ah, mobali mombe kikokoto boyeli kam nini? Oh, ngo kipe moi cité. Ouais, bino mbongo nini susu? Examen sa te lelo. Papa, oza liste ma biloko fona somba. Esengali na yeba kobonga mapona examen tela ka classe esila. What do you need all this for? Oza posa biloko poani. Daddy, I want to study them. Papa, il faut natanga te bon siko be examen tela ka ba session yango. Ba syllabus eza na ba livre msofona ke no somba pe kuna. Tela ka ba syllabus lelo koma $10 $20. Siko na sana 6 syllabus ona fona somba. Y'a tellement makambo zolo ba vraiment. Oh non, syllabus $10 $20. Na lobi batang saka ba bazana syllabus. Tala soka bo ko kata classe yango papa. Est-ce que moi ba kiti sezate? Papa ba kakola syllabus c'est pas wapiko. Bon ça va, ko banga te. Ça va, ngaba na kokele kuna na somba syllabus yango. Problème neza wapi? Just on the way and one. Isa kaka ke. You know it's good if you buy it in bulk. Soso melingata douzaine. Soutien malonge za te na minute oyo. Ba sou effectivement na ngai pe baby. Te na minute oyo papa foso melanga ba douzaine. Yo, nini? Bon na minute oyo na tomboleza ka combien? Toko so bakata na tombola. Latika eta tombola nanu ko. Bon, na lobi e bon sikoy. Yo kosela papa, bon na bandi jeune ki so tosela bilamba. Yango basi yango ya ville to ya mboka to ya wapi? Na lobi bon sikoy na lobi mwana mwasi soki mbongo za to sala nini? Papa, vraiment ozo tala hygiène ya bana na yo te. Yo problème les awat. Papa kasi pesa mbongo na so manga mo kasi te. Papa, ngana sana besoin ya chaussure. Zenan. Oh. Parce que bien so boyoki ke na sombi lo pango yango na memi ngambo ba facture comme bimana ba besoin so ebimi. OK. Na comprendre bino. Ça va bo pesa. État de besoin pesa. Na kotala ndenge na kosomba biloko na bino. OK, ça va na moni. Papa qui me responsabilité. Bandeko, encore mwana mwasi, suki tili nzaka zalaka cher. Abanda na suki, mafuta kopakola, sous-vêtements, soutien, bande hygiénique, wana kutu wale ya mike. Suki toke na chombo papa keba, okozanga maloba. Loko la sombi lopango asali mabete. Balandisa ba liste ya doléance. Papa kati masona malembe. Alobi bozela kaka. Un jeune homme azalaki na posa bolingo.
mikolo yo serré na bana ya millionnaire. Uzo ayeti na palais aye ko affronter Masolo. Oh, oui, je nomme Zolo Ganan. Bonjour papa. Nazoluka mwana mwasi moko kombone ya maka. Alobelinga kavanda kawa. Mais nazobenga ye azo yambate. Alobelinga keno aza mwana ya mais papa Romanus. Mwana nga ya mwasi olingi ni pona ye. Ah bonjour maman. Ah sikoto sa ni pona yo. Bonjour nini yango. Kombo na ngai Uzo. Naza na kati ya importation na ba exportation. Papa, sala mosala nyosa mokilo lingi. Ozoluka nini na mwana nga mwasi? Ekomi nini boyko? Ah, mama malembe. Malembe mama. Oyebi lobi ya mutu te. Père akitisi ba tension. Asa mutambongo kobanga te, tout sola bien. Bosa ba mata likolo ya tele ya zakuna. Okene na etage ya suka, wana biso tofandi, mona ekuna. Oyo komi nini ko? Tala Romanus na sepele makambo zo sala te. Bono zo tinda jeno mwa matakuna ke tala mwana biso. Tala, umoni ba bokilo ya boye, bato ambongo fo ba bimala bana na biso. Moto wapi? Oso bimala kwa dangereux boy. Mama malembe. Na bien soki mama mwana ko sala libaku. Arobeta libaku mabe na muta boy ça va bien. Oli mwana biso asala bere ka boy mbala moko. Na sepele ngote o. Malembe. Tala na minute ko tala soki ebebeli mwana ngai ye na lobeza yo Ah, voilà les indication to kotala sima. Ah, moto kopika boyemba la moko mbaka ko liboso pe o tout était le kotemba la moko. Ye wana matili kolo. Ah, Uzo. Oh. Bienvenue. Ah, ndeni oyebi awo komi andenge nini na ebisa ki o awate. Na bando bengo na téléphone ozo yamba te. Mais na moni ba parano na se, ba moto ba ebisinga na matao. Ah, omoni ba parana nga na se. Oui, na moni bango. Ah, ba moni yo, ba moni nga bien sûr. Ok. Ah, olba tiko ye kotala nga. Ah, amaka bazaka bonya. Na lobaki na bango na kotala yo. Uzo, oyebisi bango kote kotala nga. Uzo bominga ye, Uzo na kufi ye. Ozo kompone te na suki na ngai na koloba nini ye Uzo. Tala fallait pas loba ke no kotala ngai. Uzo loba nini wana. Na solo beloke non, papa na yo nde mutasengi na matawa na mona yo. Ozo panike po nini? Oh, pesa na kiti na fanda ko? Ça va fanda wana. Limbisa alors oligolo baki papa nanga alobi o mata awa ibon so panike poani c'est comme ça so boss na ngai nde nani ngai nde babenga Uzo nazali importateur oyo douane mobimba bayebi bon nazo comprendre que tant papa nazo kutana mutu munene logola ngaboye tozo sola tozana langage moko alors oyebisaki ngake oh, oza awa nde bisika bofandaka. Ah, ndaku oyo papa na bino mnafandaka yango oyo. Ah, kobanga na ote. Papa na ngaza akane ngwana. Akokika asika afandi boya suki wana. Bon, namoni papa na ona se. Bon, c'est comme si tant to so la comprendre que ngape na mutu mo boye na za mwelo ko na nga kwa. Bon, na parquet faut-il liboso lo pango. Mabete Oh, oyo na voiture. Ah. Mais oui, nazana molongo bakar, wana za suka koto na auto somba. Bon, soki oza penza sincère nanga na yebi ke na kosombelo voiture ya yo moko pe. Ya solo tetika na tosa na ngai. Oh nzambe na ngai. Webi nazana sengo ba moni ona se. Ti balobi eloko te na sepeli. Bon ça va? Ndeko nanga sana kati te ya to sola na yekasi. Yaka. Voilà ma soleza kokola. Mwana mobali aye na logique. Aye penza na porte, azu penza audience pa ya tata. Loboko zokota na porte oyo nani wana? Romanus. Alobi asombi lopango. Mama kei bandeko surprise. Grand palais evanda ya bajete. Romanus. Ndako nani yao? Ndako na bisoti. Ah, botiaka tembe bokansi mbonga kolia soke mwana kate ya ndako komona na te. Ah, aye kotala palais a craquer. Osobanga nini ko mama? Ndako yango. Nsoka
vie muzombo économie elenda azobomba ba million nzoka pa somba lopango akangeli bumunzala suka kaka na kwanga likayabu na pilipili nyonso wana po asomba lopango asombe peko boku misaye peti po bobambaki bakombo ebele na palais na bino na bana moto nyonso bambi papa kombo siko asombi lopango bopese pe kombo bien poso bopese kombo bien te seke bino pe boba ingrat papa asombi lopango botika bondima ezateke no boba ndolo ba ono vie na biso pesa mbongo muke na kolia ebongo lopango asombi ndenge nini Fier Romanus balobi millionnaire ya kikokoto me abimisi mbongo a palais awa nde tozokota masola sike bandi koto yo Romanus ma sepeli obi bandi ko boyeko na lotaki na ngango te na comprendre te sikoyo baninga na ngai tango bakoya komona nga si bazokoma nga na matisa bapeka na talisi bango ke biso toza na ba niveau mosusu obi naza na fierté na yamba baninga na ngai awa pe bana na nga tango baninga na bango bayaka awa ko batalika lopango basentir papa ni nazalaka na bango awa nalobi na kati nyonso ezali oyo eza mpona bino talaka biso un jour tokotika mokili oyo mbano yayaye webi ya nane esengo makasi esengo na nga ya koleka webi ozo nzoka moto ya mbongo webi ke tongo papa na mama bamboni ye basolo liti nga pe nasepeli mpo na yo yebi pe nayebi ke papa pe asepeli na ye me omoni kaka no ya ngai kene aza moto ya mbongo te me nalingaki mingi me susi na nga eza kaka no bino boyebake bobongama ngai na kobala yo mpo kobala ok nayebi na ngai honnêtement oubien nazondima ke ntango papa azolinga makambo boye tout va bien nalobi tika na koloba boye ebele boyeko omoni mwana mobali oko ayawa aza bien abetenga lisolo kena okutu fatire te oyo aparke na ndako kutu ya grave oyo ezaka ya suka na sepeli makasi oyebi ke na kobala ta mutu kutu aza kikoko te lokola papa olobi nini obala mutu aza maboko makasi te zela te ebandeli kaka azoflate yo te ntango kaka koyeba keno bolingo sekoli okomona sikoyo ndenge bazalaka tala ngapi na kamwaka papa awa na bambongo asalaka liaka ngo te soki ozo aza sérieux na peso conseil pardon yebisa ye bobalana omona makambo nalobelaki yo likambo yango eza kitoko soki namemelaki karo te nakende makolo alinga abwaka nga libanda webiki nabetele forme ya mutambongo langage ya mutambongo ntina koti na pale na bango nafandi mpe na kiti uzo oyo oza taka webi mutu wana alinga lar alinga mbongo na ndenge te webi soki olobiki no okebala mwana ye nga nameka kiti abwaki nga libanda atelinga bwa moni mutampiaka na ndenge na bima na pota mbangu mais na minute oyo bon ça va nako sa sambla te na lakisa keno na zana ngoli tsoka na zana ngote mais bon na marko yo bon na ebika ke yo ko fait créer masolo bazobete ya vie Romanus ozo comprendre ti eloko na sengela sala boyi nazo motema na ye soki kaka oyebi ke mwana ye soka komi kiol papa siko akokota lisolo yo abandolesa bon na question sa voiture na ok talaka kaka kodefa kaka ngona beteli matolo na betela ngo matolo melala te ndeko masolo ebangisi ngai bana mibali nsoka nde bato ampiaka basalaka bolingo ya impresario balingaka kobangisa mwana mwasi aye na car aye elamba bien mwa langage nzoka masolo za mosusu yango moninga na bande kosela vraiment eza ndenge nini ko limbisanga moninga mosi nanga insister kene laksenda kwa sika bon lokola mosali malamu nakena lakse penda kuna sombi wone sa malamu nalobela kiyo osali eloko ya monene sikoyo oyebi eloko etikali sikoyo eza yo oluka pe voiture ya bien
tala kaka muta niveau na yo fatambula na kara bien tala moko sima moninga te moninga na ngai malembe ti na pesa formation sina mona ki kar na kosomba ezaka ke kala mingi te na okezwa ngo mais problème na ngeza ke kosomba motuka soki kaka na nzela ngo pe accident okoyo kosomba motuka ya cher okomona mbala moko perdre ngo kaka epanzani na accident mais olingo somba motuka o eza na prix mukie comme ça ata osala accident okolela te bon motuka oyo koki kozala moins cher bon nayebi te mais papa Romanus ozali awa naza awa mama boyei malamu nde nini yo naza malamu ebongo bana na yo bana mpe baza malamu affaire eza bien papa Romanus en tout cas félicitations na yo ki vraiment kosombi penza kosombi villa nde kaka olobi mama na ngai bon ça va tout le monde hein chérie comme ça tu reçois bien masazela te oyo komelisanga soyi masolo entre amis oui bien natalaka oza na mwasi ya kitoko vraiment hein oza sûr kaka yoka nde moto réuniaka na mwasi yango tati kosekisanga ko nalinga mwasi nanga mingi mwasi nanga pa alingaka nga makasi soki mwana mwasi oyo nabenga mwasi nanga ase décidé atriche nga akende na ye soki wapi etali ye oyebi mwasi na yo akozala kitoko ata koleka mwasi na ngai likambo te soki eza ke ozosala ke non mwasi na babezo na ye azokoka kosepela te ti akoma na suka oyebi na kitoko ya mwasi okozanga yango basi bazalaka ndenge wana tala nalobi ngai naza na dépense te nasala mpona nini dépense ya maquillage oyebi so natali siko mwasi awuti awo mwasi na yo oyebi soko otalika bilamba lati ekosomba ta ba 15 saki ya sima siko beta calcul wana tiango na kitoko ya mwasi moto oyo bakalkile ya bamillionnaire alekisaka dollar te $1 ezalaka na kalikili yo mpenza nazoyebisa yo mwasi ya kitoko il faut kosala ye lokola flair mbongo ozosala isengeli quand même famille eprofite elia yango oyebia ntango sikoyo moninga na biso oyo akufi muta mbongo sikoyo atiki mbongo mpo banani balia asufrir mpo na kosala mbongo yango sikoyo mbongo yango atiki ya kufi ebongo sikoyo yo mtu oza vivant boye oza na mwasi oza na bana olingi sikoyo banani balia mbongo yango tika baconseil yo mpe moninga bon na minisi oyo nakokufa lelo te nalingi na vivre mpe nalia mbongo na ngai na malembe ozoloba makambo neti kaka nalinga kufa lelo saba memelanga molangi namela bandeko Romanus balobi moto mbongo basalaka na ye bajete mama nini susuko tala mama bandi kolela bana na ngai nabetela bino lisolo na koki te miso na ngai moni lopango oyo na bandaki kokanisa ya mokie na bandaki kokanisa ya lopango ngo ya ndambo nzoka na comprendre ke papa na biso aza na mbongo banbongo ndenge wana mbongo tala mdaku ekoka nazondima te makambo namonaki omonaki makambo na bandaki koloba nabaki kaka ke papa kochange na ye bopese kaka mwa ntango tika na yo abosani wapi achange wapi papa kikokoto achange kaka mpo mbala tolongwe awo mpo bamasala nga soki bayawa balembaka komata etage ya likolo balembaka ya soloko mama te nga mpe naozela tobima na ndako vraiment pardon kaka ndako oyo bamona biso mpe bana ya baye mpe batali ndako bacomprendre ya solo papa na bino mbala oyo asali eloko ya grave bajete
ngala bana ko kasaka bana ko loba neka paloba monoko nange kangami nazangi na maloba yao na lobi tina koti cuisine bachelinga tala mama na écran na kati donc tiozo lia tiozo meka mungwa obwakili sozo landa télévision tala l'équipement four frigo nyonso okosala barbecue na ndenge nyonso so koti kuna na kati ko tala bana ngai nasolo bebele pamba soki bokei bokopesa nga raison yango yo bandeko ekomi masolo mama craqué palais et voilà c'est reparti lisolo so continuer lelo bandimi millionnaire bandimi ata pona eloko moko voilà suite à masolo nde yango yo tolanda